Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue dans cette belle et grande émission par excellence, Mbonda Ekolo, magazine d'actualité OMM Rabino, Basango Ndenge en rapport yaba réalité aux à la carte République et démocratie du Congo, beaucoup plus à la ville province, ya Kinshasa. Nabi ke boza ebele bande kolangai na ba diaspora, oboza la carte Angola, la carte ya Nairobi, la Kenya, la carte ya Éthiopie, la carte ya Amérique, la Europe, la Australie, pourquoi pas la carte Afrique du Sud, ce qu'il y a besoin de langai. Bientôt dans la cadre de la conférence mondiale, il y a célibataire, on dit ici à niveau de Mokili Mobimba, tant que président aussi, il y a une des célibataires en du Congo, de manière que nous allons honorer, il y a co-président avec impact et idéologie. Édition comme d'habitude, beaucoup plus sur le format, on a ça que format, format, tout ça, analyse en rapport à la réalité, à la Katia, Mbokanabiso. Nani vraiment le oyo a comme ma Congo, la condition au Congo la lingité. Congo mboka toni kita, Congo mboka toni bomengo, Congo mboka etoni biloko ya ndenge na ndenge Congo oyo et comme na condition moko ya pasina mawa congolais a connu koza humilié, koza même ridiculisé, même ba pays aux voisins la biso zinga zinga ba ko banga biso le oyo ba ko humilier biso parce que congolais ata sous na ba valeur na été. Troubete basura le zama mboka Samuel Bouker ozali coordinateur ya émission to symbole ensemble. Tu dois analyser ni les autres salariés que congolais le a comme le moto pamba les bossiers africains d'abord rébellés. Toi dans notre sport publicitaire au mon boka en rapport il y a bandeko bazali vraiment na fondation monene bazali ko sunga monene autour de manière que la fin de l'année parce que c'est fait beaucoup plus à travers FJS devise il y a fondation Jonathan Saxo bazali ko contribuer à 500 fois par jour pour permettre la fin de l'année. On se fait les boutons tous éléments autour juste après si c'est parti écrit Mateta. Ndeko ya Congo, papa, maman, élégé, tangu esi ebelemi, yo moto oyo ozali kolala la pongi, la mukapo, o mona misala kitoko, Fondation Jonathan Sangu azako sala, à travers ma service na ebele oyo, ezana katia fondation. Yeba ke na Fondation Jonathan Sangu, à travers FJS devise, nan 500 fois pamba par jour, et kosala ke, na suka mvula, Yona libota na mobimba, bolia, bomela, pebo fete kitoko. Tala ba oyo, ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sangu, ba fete kitoko, vula oyo e utiko sila. Nde biso ba mama to sepela ki to sadere na kati, to komi ko pesa ka mbongo chaque jour. Nde moto na moto ndenge ya sepela ko pesa. Avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele muta omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebomba ma ya mwami réunion oyo ya fondation pona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko ya ngai pe na bakinga pe fona meka na pe na kota yango na koti nde na moni ekende bien ebongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemite mususu azate biso nde to bana ya Congo yo nanga tokosala ke tozala bien. Tangu tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozo bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sangu. Pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba. Fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais. Fondation Jonathan Sangu congolais animio avec impact na idéologie yeba ke misala na yo e monani. De retour sur ce plateau exceptionnel ya Mbonda Ekolo magazine d'actualité. Ah oui, on les a dit élément ya mboka Fondation Jonathan Sangu vraiment c'est la kamakasi la makam oyo Italie sociale à la carte République démocratique du Congo to so parce que solo Italie République démocratique du Congo et le ngolo mboka Samuel Bouker qui de jeudi. Bonjour et bienvenue dans cette belle grande émission. Bonjour moi Mboka Nabino Alain Dewa Mbonda Ekolo ezako kanyi masolo na niveau ya République démocratique du Congo plus précisément la Kinshasa.
Merci na ba mouré nyos tu yambonde ekolo na ba chaîne nyos tu kaka. En tout cas tu eko répondre kaka à l'invitation ya monde ekolo pour to sembola ba kinois, to sembola ba Congomani ndenge Congo ezali ko fonctionner. Voilà, merci les amis, mon mboka Samuel Boukia, bon tu monde est au sur la beaucoup plus bakam Italie développement ya République ya démocratie du Congo. Mboka toni kita. Nani akobi ko lukasa s'approprier na comme ça comme le mboka na ye. Ni les gens savent OK, to za ville province ya Kinshasa d'abord. Au côté de la Kinshasa, on regretter conditions aucune on vivre le oyo. Et comme inacceptable. C'est comme si Mboka o ezali ba autorité. C'est comme si o Mboka moko ke autorité à l'état ezalité. C'est comme si Mboka moko ke l'état a bossé la ba betango kara. Neti kaka Mboka o ba pasteur ba prière ba sambela ka elekata ba plateforme ndaku na bango te. Ni livre ezali la base comme ça qui ça Mboka bosoto. Mboka salité. Qui ça la belle to ba na époque tatozokola. Ba autorité nyonso tozwaka toponaka oba votaka oba éli des élus ba votaka comme ba gouverneur ata moko te azoko koma na hauteur ya projet de la promesse de la vision azozala yango. Mais qu'est-ce qui bloque le développement de la République du Congo à travers ville province ya Kinshasa ezali capitale moko ko permettre que Congo ezwa développement à travers le développement ya Kinshasa. Est-ce que Kinshasa ezali ba moyen ko permettre que le ezwa émergence malamu ou bien ezali problème d'homme. Ba dirigeant malon bazali te tonini. Lelo oyo à l'époque na balobaka likambango ke okotambola ya Kinshasa ezalaki okuta ba chef de rue bazalaka, ba chef de quartier bazalaka, le ba chef de localité même. Mais lelo oyo tous ces gens là en tout cas bazate, bazalité. Ceux qui bazali, ezalaka mpaka ba papa oyo kaya wala lelo ne pas batikala on est pas incapable incompétent même de travailler sur le salaire de l'État. Mais il y a des jeunes au moins c'est à l'université, ces jeunes là on va accepter pour pas qu'on quota la carte de jeu de même manière même le auto pour voter. Tu voter chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tu voter ba député provinciaux et nationaux, tu voter ba conseil communal mais le conseil communal ma papa c'est qu'on est là pas super moi pour les autres qui toquent sur l'élection, beaucoup de gens sont bloqués. Moi, je suis Samuel Boukia. Tu as Kinshasa dans la caméra. Là. Est-ce réellement, on dit qu'on est fier, il y a un vrai Kinois en rapport là, réalité de Kinshasa? Oui, Kinois, ils ont état d'esprit. Kinois, ils ont qui fait un robot déjà dans Kinshasa, Babengi au Kinois. Koboya Koloba Kenaza fier. Il y a cause à la quinoa et cause à la moelle les sumo. Sauf que Kinshasa ils ont mérité de diriger à Malonga pour Kinshasa ils ont forme. Kinshasa au babenga ngo poto moindo à l'époque, ils ont même Kinshasa. Kinshasa oyo elle attaqué la mbaya sika oyo ba sud-africain, ba kenyan, ba bandoro yako lekisa. Ba Zimbabwe, ba Zimbabwe. Rwanda Kinshasa oyo yama même ba français ba belge na ba Livanium na ba iniki na biso. Mais eloko nini les ont empêché RDC Kinshasa ils ont créé le lot miroir capitale de la République démocratique du Congo et comme ça moi flou moi londende. Est-ce que ils ont problème il y a capitale et ngomoko ou bien c'est un problème des hommes? J'ai compris que donc analyse la psychose à la guenon problème il y a moto donc c'est l'homme doit faire un effort il y a Kozala au centre il y a Nyos mais cet homme là n'est plus au centre parce alors. Que ma passion responsabilité il y a qu'au diriger yolo diriger aux yeux intérêt personnel au tient la première position mongoyo et qu'au tient la bakinois lumière yo zui yango sa comparer nango lobi ezambongo ya bakino te ezambongo na ngai mbongo yo ekotongela bakino bilanga yo lobi te bakino moye bali ezate zui mbongo walo tyango na poche mbongo yo ekosombela 80 millions mapa de kinois ekosombela bango mapa yo lobi te moi bakino bali ya mapa ezate mbongo wana nyoso tyango na poche siko bozo zelela Kinshasa e mata ndenge nini bozo zela Kinshasa e bonga ndenge nini
tu as volonté. Tous au bateau, tu as conscience. Tu as la première position. Bakino peut baser la conscience, ba accompagner kaka ba autorité oyo baza consciente. Parce que développement ya mboka ils ont dépendre dans mutu mon côté. Développement ya mboka ils allaient ko dépendre na ba effort ya bana mboka bango moko. Mais contre la décider, est-ce qu'on peut dire réellement que tous autres va décider à Malonga vraiment on va pas accompagner vraiment Kinshasa? Non. Ba o ba uti ko leka ba déshonorer Kinshasa. Ba respecter ba baye. Ba o ba ye. Tous à la paix ba ange de malheur pour te souhaiter ba on te non ba déshonorer tout Kinshasa. Non, qui noir vraiment à comment faire qu'on souhaiter ma bête. Voilà. Ba o ba ye. Non nous vraiment ba pesi ba kino iloko bazo lingate. Mais ba promettre ba kinois. Promesse ya ngonde ba likamba promesse. Comme ça que ba promesse que ba plateau. Voilà bon. Ça na ka ba kabela parce que promesse congolais ça bien. Ba promettre ba kinois que non ba uti ko zo Kinshasa mikolo ba ko sala. Et si pe ba ndaki déjà ko sala. Vu que bâtiment oyo eza reconnu, bâtiment officiel il faut ba basé la musala ezaki na mikakatano ebele on ali falansa to bengi hôtel de ville. Basé on a ba condition nini condition bana mboka bako travailler na ba condition on a tesenga ki ba réhabiliter yango pour ko travailler na ba condition on a ezali ko la moto zo fana na kata poubelle. Daniel Bumba le gouverneur de la ville province de Kinshasa na dit yelo azali vice gouverneur ba hérité hôtel de ville oyoyo ezala ba condition ya mabe yango monaki fallait ba banda d'abord na ko bongisa et sika oyo bango bando sala musala na moment où to koloba bo sala ezali ko salam oyebi kaka na avenue wana colonel Ebeya mwana mboka da André Kimbuta o a géré Kinshasa depuis 2006 na ba 2018 to monaki asali hôtel du gouvernement provincial kaka na avenue wana colonel Ebeya soko tamboli moke to na DGRK kaka na avenue wana otamboli mo moke oza na assemblée provinciale kaka na avenue wana otamboli mo moke lisusu okute na hôtel de ville même avenue ezali ba institution oyo ezo sala fierté ya ville province à Kinshasa mais botela yo moko qualité atikela kinzela wana nzela wana ezalaki impraticable papa tozeli ngobila tango aye croyant que akobongisa ngobila tikali kobongisa nzela wana te Daniel Bumba lobi te oyo ezali nzela ya lokumu ekozala na eta oyo te omoni ke na mongongo to koloba misala si ebandi ko salam balobi la charité bien ordonnée commence par soi-même naoki jamais kolukana bongisa pas ma voisin soki esika oyo na kosela mosala ezali na ba condition mabe yango moni abandi d'abord na colonel Ebeya parce que ezali porte ya ndako porte ya hôtel de ville ba bongisa yango pour permettre misala bo na hôtel de ville ba activer yango show pour ba kinois baye bandenge nini ya ko hôtel de ville o ezali na ba qualité ya bien ba hôtel du gouverneur provincial o ezali vraiment bien réhabilité bâtiment ya kitoko bazo pe banzela o ya malamu o ko permettre ba yike ya Kinshasa ba kote na ba institution wana pour passer la musala ya l'état ndenge elongo bani. Très bien. Voilà, merci beaucoup les amis, analyse ya mwana mboka Samuel Bouker, mais je crois très bien Monda école ezalaka magazine ba ya ba diale loté ba diale loté ça Monda école ezali fait magazine o betaka Monda pour permettre équilibre ezala entre ba décideurs la population oyo bazalaka vraiment soumise ya ko salela o ba cause bazali ko senga. Avant de continuer tous dans nos éléments oyo na niveau ya régie kuna ya mwana mboka Ibrahim Shams azali ko sunga batu na cadre de problème purement spirituel topé physique a ko sunga pour apporter solution dans zela ya ba on se travaille c'est parti la régie. Mbote bankolo, mbote bankolo, mbote kieno bankolo, mbote biaka bankolo, lubula baka mafunda, lubula baka mafunda, lubula baka mafunda. Mbote na bino bisika banso bozwami, ezangaye, le coutumier suprême, le coutumier de la nation, Mala Ibrahim Shams Baplan. Nazali moko, yaba coutumier, oyo bankoko batindi, pona service na bino, bantu, c'est-à-dire ba makambo nyonso to ba problème nyonso oyo batu bazana yango problème ozana yango ya kimosuni to problème ozana yango ya molimo
nde yango bankoko batindi ngai na ya awa pona ya kotalisa bino ba problème nyonso oyo bino bozana yango nde na ba kopesela bino yango solution lokola bato o bazana problème itali mosolo ya finance ba ope bazana ba problème na bandako na bango ya bolingo mabala tozo ba kosungela bato basi to mibali ko yeba kosunga bango pona mabala. Et puis mosala ba o bazana posa ko luka mosala to ba o bazana posa ya promotion ne toujours ba ko sungela ngo bato ba musu bazana ba masque de vieillesse ba o bazana posa ba nkodia to ba ko sunga bango na yango ba o bazana posa ya ba domination oza la pasteur ono so bazana kati ya art ba o basala ka art ko pesa bango succès ba koma na ba niveau o bango balingi tozali ko pesa solution na pouvoir ancestral. Quelle que soit grandeur, il y a problème to likambo oyo ozana yango soki o contacter biso bakoko bakopesa yo solution soki ozuli baku ya kolanda ngai o contacter nga na numero nyonso eza wana na barre d'écran tant o contacter nga okoyeba kozwa solution ya makambo oyo ozana yango ezalaki ya bino le coutumier Mala Ibrahim Shams autrement dit ba plan matondo na bino na ndenge bozui occasion ya kolanda ngai. Merci beaucoup na élément qui toko boti kolanda wana ya mwana mboka Ibrahim Shams siko to na katia plateau na biso poto beta sur masono o etalvi province ya Kinshasa belo na ko beza boy le o ko ba ko sala soni soki otamboli na kata vi province ya Kinshasa okoki jamais ko lexa 5 mètres sans que au moins mabulu te mabulu oto bengi awa kata vi province ya Kinshasa etondi meke un peu bamvoulé za kobanda en tout cas na évité bandeko bazali côté ba Wileri bandeko bazali côté ya ba Kingabwa bandeko bazali côté ya Mososo bandeko bazali côté ba Kaluka bandeko bazali ba côté na évité ceux qui ba ko vivre ndenge c'est parce que beaucoup plus bamvoula okuto ko zisa Kinshasa te ezindaka mais boulevard du 30 juin autobete la ngotolo en tout cas bamvoula on a évité ekozinda le oyo koluka kisasa ebonga bandeko la ngai. Tout ça d'abord le problème il y a dirigeant malam basalité mais beaucoup plus que senga bande ko langa bi Congo besoin na biso population peuple yeba que l'état au quoi protéger yo l'état au quoi ko sala ke yo ozo environnement moko kitoko l'état mingi ba ko incapable mais moko ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo atoko se pulmoner corps et âme pour le Congo oyo développement azo chance cité ya kozwa ba complémentaire ya malamu o sekeli ba accompagner mais le quand vous allez bateau à habiter avant vous allez moi mboka Samuel Bouker la expertise na Samuel Bouker atambo peut-être mo kilumba Bouker yaka zwa sima ba institution mboka mo pazi oyo Bouker pour la leta ko direct ya pouvoir automatiquement famille ya bomi taba fait salam babi ki ndaki kuna kedi ko nginda et c'est normal ya ngomoni arrêta Congo le oyo ba détournement ba surfacturation makambo ba bezo sala mais trop parce que mutu ko ya pouvoir a dit que dans une année remaniement koya d'où est seulement il est dans oyo na iba bisolo ya l'état la tobola comme la sali na tobola bezo surtout pour le bien ba ngoli ngai na tika la riche so to zo baté ba Congo o ba service ba université so ba ko sala sur wapi Kinshasa le oyo ko libo soto makasi mais toi ba ke ba sa responsabilité quand mo mboka buki otolo ba e bani e pas na yo na ngai quand yo so baraji to so bi personne à sachet au lieu au bas bilo ko na mituna aba voulé bandi ba dal na bino yo de ko tala ngai dal na yo c'est ton qui de la salité faut sceptique na yo ton qui de mai mais pas au ben mutuka e ko vide yango to o ben ta bande ko ba timola ka mabulu ba vide yango yo so c'est l'envoula e banda pour en profiter ta maison couleur pour fongoli pe faut sceptique na yo quand est-ce que to ko luka tout ce environnement moko ya kitoko na mboka o soki to tiki ba comportement la te comment bisa Kinshasa senga yo langa to sa même morale to e ba ke soki yo boyi bo soto le bo so porte ndaku na yo le buki na mcho babike batali avenue wale beya babike yango tali porte ndaku faut d'abord kosani ko bongisa yango de même manière yo pe kinois et si ko zali bongisa avenue na yo bongisa porte ndaku na yo so boni ke pa la bino ma etele maka boki ko quand même na kata avenue na bino parce que ma chef de rue bazali sous-souté l'état est incapable de retrouver ma chef de rue puisque ba beaucoup maître bazaba incompétent et belé la ko rendre qui c'est sa propre à travers ba service aux premiers na bango là zo ata moi sala caniveau le bosol pa on la yo
et qu'on permettre voisin d'en paix, il y a pas combien de caniveau, combien de même combien avenir bimba et comme la caniveau et qu'on permettre que ceux qui mais ils mettent à moi boule de mettre à sali et qu'on couler. Tant que yo là ngai to se battre to aménager Kinshasa à chaque instant, à tout moment, tu balances qu'on le lataliste que Daniel Bumba alors là bas immeuble. Félix Sekedi azola la kitoko. Julie Sumino alors la kitoko mais yo là ngai to beba to zaba là dit c'est parce que tu as habité dans ton comme ça environnement la biso à travers ma soto oh yo là to sali ko cha. Même si tu as attaqué ma cause, il faut te dire que Bissop est tout là. Parle des choses de ce ça là. Bissop est population, tout ça fait la devant la Bissop au ça là. Yako Luka, comme bon ça, Bissika auto vandi. Ndaku na so bon ça monter l'état ko bon cela monter. Qui sait que tu as ndaku na ko bon soto. Sur le l'état à côté ndaku na po, à ko le ndaku na yo. Moi mboka bukia. Moi mboka là. Quand tu as le comportement ya ba kinois. À tout moment, parce que mais monsieur bien attaqué par cause toi mais monsieur d'abord par quinoa est-ce que comportement chose d'abord digne et qu'on comme environnement moi qui te permettre que tout ça fait malade on a qu'à Kinshasa. Tout Congolais a le droit de vivre dans un environnement sain propice pour son épanouissement intégral. C'est la constitution. Moubeko li kundi ya mboke lobi bongo. Est-ce qu'il faut que l'état à environnement ce n'est pas nécessaire. Makambo l'état zanani mon papa dewa. L'État zalingana yo, tous à l'État. Non, l'État total va décider par autorité. Non. Est-ce que en réalité on va décider on a ba ko chabo soto na ba terrasse na ba caniveau, je ne pense pas. Kutu ba ko quand ba muke. So que ala vous a hindu. On dit vous a hindu, vous a hindu vous a kota masina kuna. Ngai moko présent parce que l'élément là l'habité comment est-ce que écrit mettre après des éléments là. Ba maman la biso va côté là ba tete là, ba luba ba côté là. Chaque époque quand on a belé ba formation on ba li aki donc ba ko boka mo la kata ba caniveau. Tala neti ba idée baba. Ba pondu la saleté tout la caniveau. Ba comportement wana l'état ils ambition de tout saliango. Mais tant que maladie koya, atoya na ba épidémie belé ya ba porte tous ces ama blocs comment ce sont des maladies ya mais sale. Pour éviter cela, biso monter ba ko se congé. Ko se congé zali to zoka bosoto to boka ko bisika oh il faut bosoter fan. Bosoto ba kana osika ba to bazala raté. Bosoto boka on ba caniveau to boka on ba rivière te to respecter au moins ba principe là. Au moins que typhoïde, malaria et aux alamusika na biso parce que la saleté tue. La saleté tue. La propreté sauve. On doit activer la propreté dans notre vie quotidienne. On doit éviter cela. On doit comme la conscience. Ah mais conscience c'est que non et là qu'on a ça les amabé. Ba retomber ko boka bosoto na terrasse les amabé, na caniveau les amabé, mais on zo boka kango kaka. Après tant lobby et ko boucher oté Maman Denise, Daniel Bumba et la biso likambo. Non. Est-ce qu'il y a l'autorité la biso toujours voter le député autre la province tout la national. Est-ce que vous appelez est-ce que vous mettez sensibiliser population pour la environnement moi zakito ko la Kinshasa. Mais to linga te na baitando ike. Tout beaucoup plus ba vacances parlementaires là-bas. Pour mobiliser bateau. Tous appels à vacances parlementaires, oui, des azos linga pe na interpeller ba député monsieur pour na mito tisco les ba député monsieur balika pongi. Te belle vraiment même vacances parlementaires. Ba comprendre que elle ko belle ko tu ba voici ba poto abi ke ba kena poto ba. Voilà. 3 mois il faut c'est vraiment malade. Non, quand bon il faut interpeller cette population. Bon comprendre, genre il y a bateau bino votre nèg na bansa. Ba basé belé, la majorité basé belé. Ba monalité. Ya on to interpeller bangote. Tu interpeller pe population, boza la responsable. To yebisaka bino bo sala ba chomo ko judiciaire. Bo sala ba chomo ko responsable. Bo voter bateau ba komema implice na 4 ba vie na biso. Tala lolenga bateau bino bo votaki. Tu expliques Kabino. Définition, il y a que voter mutu et lui kolakisa. Passe ya bana nangai, passe nanga lokola, kotanga bana nangai. Désormais na tia ngona munoko ya tata oyo, na tia ngona mukongo ya mama oyo parce que biso yesu to kino kota na hémicycle wana te assemblée provinciale ni assemblée nationale. Tortina kaka moto moko akende wana za ko porter parole na biso. Azo ba difficulté na biso, abongola yango na ba loi, a proposer yango na assemblée pour na retour gouvernement exécutif donc c'est-à-dire gouvernement ba ya ko lukela ko memela biso ba solution par rapport à problème na biso mais tant la bino bozi vacances o esenga ki no bozonga na ba base na bino bozwa ba doléance à population mais bo sali yango te bo préférer na bino boke na bino ko lia jus na poto boke de ko mélanger na poto boke de ko lia shawarma hamburger na ba France Belgique est-ce que yango zali importance ezali vraiment important pardon. Il y a objectif. Oh, yo population tinaki bino kuna. Je ne pense pas que non, ce n'est pas ça l'objectif. Bo dérouter, bo dérailler
n'a pas objectif aux populations qui bino mais population ezumaele j'espère que non bango bakozala redevable non bango pas population bino 2028 bakoya pour ba changer langage boye bakeno bazali bakosi bozo bango mayele bo comprendre que non boko pesa elipa boko pesa fufu mais lobby akozala wana pona kosunga bino te mais pona ko balukila bino ko lia bino mais le cas de ça c'est la population à rapport avec environnement pour le temps bien capital environnement voilà bon parce qu'il y a une santé la biso bateau sur ni trop la population nabi qui peut beaucoup plus ça qui t'a la chango mona la chango tout ça le cas chango tout ça ba kanluka ba sitel ba mombele message que c'est pas ba leader ba telema bateau ba autorité baza conscient dans le balkamba conscience hein tous ça ba bourgmestre masino za ba misusu baza nanu balali pongi ba comprendre que valeur na bango bien objectif na bango na kati ba entité o bango bazali ko camp to ko senga bazwa conscience basala musala ba kita na terrain bango loko baza ba leader ba numéro 1 ya ba commune na bango ba sensibiliser population na bango ba yebisa bango que c'est le temps to activer environnement na biso za na propriété parce que ce qui te lobi to loba te to kokufa ce qui peut te lobi to loba to kokufa kaka il est mis à faire il faut to loba pour te kufa mbala moko pour place to kene nzambe moko yebi to yeba ke salité bosoto et ko épargner mututé et ko boma ba Congo mani et ko sa population à Kinshasa et ko sa population ba commune abino c'est-à-dire pour to tchaba garder fou la meilleure façon que tchaba garder fou et ça biso moko ba Congo mani to se corriger et puis gouvernement ils ont la grande responsabilité il y a ko ça la suivi il y a mosala wana ya assainissement pour réellement bozo bosoto wana bokende ko boa kango bisika oyo et longo bani c'est-à-dire il faut y avoir que responsabilité et allez partager biso population petit peuple tous ont la responsabilité na biso moko bino pe ba politicien ba politique ba autorité ba décider boza pe la responsabilité na bino c'est-à-dire biso na bino il faut mariage et ça la crédible et ça la mariage ya kosa le kate parce que ceux qui ça mariage mo ya kosa le kate le kuta population de à souffrir. Voilà, merci beaucoup de l'analyse qui toque à moi Samuel Bouker à travers un bon écolo magazine d'actualité beaucoup plus étalé environnement la biso plus que c'est le belakayango parce que ce qui va sentir la chose ali mala monter et c'est important to gagner lobby bakabo au chef de l'état de promettre la biso à mboka o bazo promettre tout monde Allemagne il y a Afrique de la carte awa bazo promettre la loi qui toque d'Afrique pour tout le monde changement derrière tout le monde appelle abajo ça expo béton donc il va se accident ba esprit pesant retourner mboka ezali voilà alors pour tout le monde to comme bisika secret to battre ba sentir la biso to battre lango à travers ba environnement la biso to tiango za environnement qui toko to longo li bosso to pene la biso to longo li la mitema li kundu na mitema mabe ole d'abord mitema mabe les autres à partir à quoi à partir de soto parce que mutali bomba avant dans la foule ndoki avant dans la foule to longo la foule to longo la salité on peut permettre que qui chasse la population va boiter ata bourgmestre moko te on peut gagner 50 francs très bien ata au gouvernement zéro. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes sont incompétents parce que Mazali nommé la ordonnance présidentielle, même conseil communautaire. On veut à ce qu'il y ait des élections après le Bougoumes, c'est dans le mois, voter la Bougoumes, c'est malade. Bougoumes, on est bien malade, mes amis. Merci beaucoup, la Monaboka, Papi Mboumangalie, Mabougoumes, Sanjili, bravo, félicitations. Au Moulin Samoussala. Après ça, félicitations, on a courage. À part, on a Bougoumes, c'est malade, Moyebi. Bon, au niveau de Tchangou, tous en amont Namboka Papi. Mbungalema oyaza azo la fierté ya Tchangou. Très bien, en tout cas ces messieurs là azo mérité même pas voter maintenant deux trois fois. Te pe na miko na bino pona loba na yamba ki pe kokis ya ba jeune étudiant ya académie de Beaux-Arts. Oyo ba ngo ba liaba mo na ye ba compagnie misala na ye na grâce à aba art na bango basala ka c'est-à-dire basela ki portrait moi il faut pas qu'il déjà quoi composer mais ça je sais commis et puis nazo remercier moi na mboka Jonsi Nganga le loiseau sala intérêt azo bourgmestre ai na niveau ya Kimanseke tozomona malgré ba po de banane za mo ebele dans un esprit à retravailler pour le reste on dit que tozi to c'est rubrique mo zali awa peuple professeur ngo ba ndeko boye ba ndeko langa rubrique mo to c'est zali ni loba po na mboka na yo loba misala ya ba autorité ya mboka voilà so dit que bourgmestre ba sa musala balonga te ouais comme na chef de l'état ti kitana se muto ko mona asa musala malamu to musala mabe bobeta mondela kombo na ye soki ezala malamu tokobeta les bravos soki ndenge mabe tokoloba po a changer po toza besoin mutu abunga te mutu akufa te na mutu a changer na mboka awa bazotobeta masolo basala mpe misala mais tosenga mpe awa na gouvernement ya Daniel Bumba Lubaki oyo tomonaki
a déjà collé serré dans mon amboka Doudou Fouamba waza ministre de finance a kosengara déjà misolo na ba rétrocéder na niveau ya ville pour ville fonctionner. Très bien. A kanisa pe ba bourgmestre. Ngobi la bête ça wa 5 ans a tiré profiter ba rétrocession. Ba rétrocession. Parce que en to loba commune na yango moko eza vraiment na misoloté ya kosala musala wana ya assainissement. C'est la moi le boko ya gouvernement provincial et tchaba moi pour musala wana esala manandenge longo bani moni bashiko katumba bazawana bana makanisi osala. Mais baza quand même bloqué ba moyen osala. Merci ça va le bouquet. Na ko kanga matin na profiter pe na micro na yo pona lobelata moi moke. Makambo ezoleka moi moke ata 2 secondes pour na marché de la liberté toujours remercier moi na mboka que kula ko en tout cas kula vraiment Chibolé là. Non non. Mosala ezali marché liberté ko ba liberté malamuté. Bon, mutambuta mon ami suna ya. Je vous dis soit micro na yo soit caméra na yo makamto ko analyser awa télé. Attends, ngaba d'abord ko linga ba ko ba journaliste té. Tozali wana. Mikuna ba so bloquer ba journaliste té. Tozali avec compétent. Je vous dis que non, c'est un monsieur très compétent. Ozo sala musala na mona na miso batu. Ah, tozo beta 7 ezakaka, ya morgue social, ya liberté. C'est-à-dire bana changu bana masina, tozo eloko na to lata yango. Toko misambela po masine ezana ba député, masine ezana ba député nationaux, ba député provinciaux. To sala musala makasi po na to activer morgue wana social et à marché de la liberté. Et c'est une implication ya bana nyos to changu ya bana nyos tout. Merci beaucoup marché puis marché de la liberté, c'est il y a dossier wana et vous allez moi bien. Merci Morgue social la liberté, c'est le mon amboka s'appelle Bouké de en tout cas. Implication il y a bande commune ya changu beaucoup de kadi pour vous appeler Morgue la bino Morgue pour permettre à vous la très bien surtout que Morgue comme le cola so mota kofi la kinsa c'est comme chaque collègue quand même dans ce la mariage. Ça n'est fini, merci pour s'abonner massivement à la chaîne YouTube Leçon Monde École officielle et en plus bah activité la même bien absolument Rolexamo avec impact na idéologie na chaîne partenaire Ebele. Moi à l'aide de la présentation c'est moi Bouké Razala qui invité d'honneur dans la carte émission aujourd'hui prochainement parce que réalisation montage d'aller moi amboka écrit ma tête jusqu'à la rester branché sur le reste du programme il y a Monde École magazine d'actualité bye.